namo, kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bina situ ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na pesi ba mbote ba ebwe abarizenu maluka ima vimpi moyo. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo ba tele akimi ezali et vous de votre côté c'est comment? Non ba toujours que kolala kolamuka ezali habitude de teta mon nzamba pesi pe mambo mo ko ba kumisa nzambe ko pesa nzambe merci parce que vi oyo eza ya bisote. Oh la mukina tongo kumisa nzambe obimaki ozongi kumisa nzambe partout esko kozala oza na kati ya train wana na kati ya bus partout même na kati ya salle de bain yebana kokumisa nzambe kopesa nzambe merci parce que tout peut arriver à tout moment. La vie ne nous appartient pas. Merci mingi na bino surtout ba bolinga maman Eliane Nitu. Merci mingi na bino oyo bosepelaka na maman Eliane Nitu. Merci mingi na bino oboza abonné na kati ya Eliane Nitu TV. Ndeko so zamba na liboso na kosenga na yo o s'abonner après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous la notifier à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso. A to solaka mingi makambo o etali famille du vrai du vécu du quotidien ya monde to solaka awa na kati ya Eliane Nitu TV. Merci na bato ba uti ko s'abonner na moni ba abonner asika bo bakisami na lobi na bino en tout cas accent sana matondo toi ça qui dit là accent sana matondo mingi toi ça qui dit là. Merci beaucoup na bandeko obo uti ko s'abonner na Eliane Nitu TV et puis na ko senga la bino peso ko tali émission ou partager na bandeko mususu oba yebi chaîne na biso te bango pe bakoka ko s'abonner awa na chaîne na biso ya Eliane Nitu TV. Après avoir ko s'abonner, il faut toujours activer cloche de notification pour que vous aka notifier à chaque fois que émission ya sika ekota na chaîne na biso bokoka koyeba ke émission ya sika ekoti na kati ya chaîne na biso. Wabino mama Eliane Nitu votre deuxième maman na benga kabino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Bino ba obotala kanga bokomi famille nanga ya mibale nalingaka bino mingi. Nazana musala o nasalaka o to bengi service traiteur la Providence. Soko lingo sala fête na yo kitoko, olingo sala libala moko ya kitoko, olingo sala fête mo ya kitoko e marqué bato etika la penza bato baya ba koti penza la kati ya salle babi penza ke oui. Salo de côté peut-être que traiteur azali alors ko hésiter te benga maman Eliane Nitu numéro nanga eza wana eza ko afficher eza ko leka soko tele ko mona numéro nanga eza wana benga maman Eliane Nitu soko benga maman Eliane Nitu yeba ete maman Eliane ko selo musala kitoko kasi na kokoka ko sepelisa à 100% te mais 98% au ko sepela service traiteur la Providence balambi lelo bolepe kaka lelo service traiteur la Providence alonga nzala na lo bagaso koza muto akanda kotala ngai te pour se plano na ngai te so moni koza fanatique révolté kotala ngai te pour se plano na ngai te mo koza muto aketo oza muto motema kokauka motema bololo en tout cas kotala ngai te pour se plana yo na ngai te eloko to kosolola lelo makambo to kosolola lelo bo ta kotala mwa mikolo mibalele ki awa na sela kibino émission ya ndeko moko ya mwasi o alekaki na awa na réseaux sociaux o afinga ki grande sœur na ye afingi yaya na ye sambusi yaya na ye alobi oyo akokoloba ndeko na mwasi komo na ye Laetitia yaya na mwasi komo na ye Shimita bomona ki ndenge elekaki sokoza abonné awa otalaki émission wana te na kosenga na yo susu okende kotala ba émission oyo uti koleka okomona émission wana ezali kende kotala ba émission ya 2025 parce que toza na 2025 tango asisa ko ba pona ndeko na ye alobi ndeko na ye ndenga benga na mama na ye na ndaku abi ndeko na ye ndenga benga ni ndeko na ye ndenga bebisele bangunda na ye tu ndeko pa yaki kobima Shimita ye pa yaki kobima Shimita o aza l'aîné de la famille mwana liboso na kati ya libota mwana liboso soko aza mwasi akomaka mama ye pa bimaki alobaki oyo ye akokaki koloba par rapport ya ndeko na ye ya mwasi to bengi na kombo ya Laetitia alobaki ke Laetitia alongaki na ngola ayaki na makangu na ndaku na ye lokola bande kolala na makangu ne na salon ye en tant que grande sœur a supporté ki yango les sous-souté voilà pourquoi abengana ki Laetitia na ndaku na ye abima akende abengana ki pe na mama na bango Laetitia leka ki moko pe na chaîne mususu e pande komoko ya mwasi a expliquer ninge makambo ezalaki kasi poto kota vraiment na kati ya ba émission oyo na kati ya lisolo ba Laetitia na ebisaki bino que ezana ndeko moko ya mwasi oyo mama na ebisaki ye
vi na yo mobimbo ko banda ko simba bakaka bato babisinga ke lisolo wana olekaki nango na lombango mama elia ni tu malamu olimbolela biso lisolo wana mais avant na limbola vraiment lisolo wana malamu eza so na ndeko oyo abenginga ya mwasi oyo aza déjà mokolo na âge déjà ya 50 ans makambo oyo ekomelaki par rapport ya relation oyo ye azalaki nango na mama oyo abota ye tango atali makambo ya Shimita kotala ndenge balobiki abengani mama na ye na kati ya ndako abanda kolelisa mama na ye pembeni ya toilette abanda konyokola mama na ye aussi longtemps que mama na ye muta zoki mbongo atindi ye na poto ke mwana nanga kende okende kovanda na poto lobi soko bongi okobosa na bande kona yote il paraît que Shimita ya na poto a déjà 17 ans mais na 17 ans oya sali leke na Laetitia lobi ke Shimita abengisi ngungite abengisi nzinzite abengisi kopote ata stylo ya pamba boye abengisi yangote mama na bango zaki obligé ya koteka lisusu ndako ateka lopango po yepe akoka koya awa na kati ya mboka ya France ndeko Laetitia alobi na biso ke babota ma 5 bango so 5 baza na kati ya mboka awa na Paris na mama na papa bango so to bazali kasi mama na papa basi bakabwana mutu na mutu aiva kote ne mutu na mutu asalaka vi na kote na ye meleko tindaki aleka akrakaki komona pasi oyo mama ndenge bandeke komona na ndako ya Shimita ndenge Shimita nyokoli mama oyo bota ye oyo tinda ye na mboka oyo lauku lelo le miel oyo to bengi yango poto ya solo poto eza paradis te kasi toko benga yango eza demi paradis parce que ici eza mboka ekulaka lelo le miel na kati ya mboka poto vraiment moto alalaka nzala te soki nzala ezali okata na seku catholique okozwa eloko ya kolia yo balobaka toujours que juge malamu ayokaka matoi mibale tango tomonaki kofinga ya Laetitia ndenge ezalaki vraiment tozoki part ya Shimita neti nga nazoki pe part ya Shimita po aza grande sœur parce que Bible lobi na biso et respectez vos aînés biso toza babantu nde toza awa ndenge tokolaka ba parents de ba olekisa biso eza na mwana moko te moboti na yebisa ke finga ya finga leki non ba olekisa biso toujours que grande sœur ya camarade na yo aza grande sœur na yo grand frère ya camarade na yo aza grand frère na yo biso tokoli ndenge wana biso ba bantu biso ba congolais tokoli une très bonne éducation c'est vrai que batu mingi baza ko bafouer ba éducation ya ba parents na bango mais tokopesa vraiment faute na baboti te so moni mwana moko aza impoli mwana moko respectaka batu te kopesa moboti faute te parce que parent moko avanda kaona te ala talisa mwana ke finga batu sala bozongisa bo soki bazali bakoza ata mususu 1% na mboka na biso ya Congo parce que toza batu une très bonne éducation biso ba congolais tozali batu une très bonne éducation pona kota na masolo mibale oyo na yebisaki bino ndeko oyo mwasi mama lakelaki ke vi na mobimba obando simba bakaka na ndenge ya Shimita ndenge asili kobengana mama na ndako toyokaki mama ye moko babengi mama na telefone mama lobi ndenge naza hospitalisé mais mwana nanga tindelinga valise na bilamba donde nazobima na hôpital na yebite sona kende kovanda wapi fona sala 115 na lukiska kovanda avant to kota pona ko shite na bango na kopesa bino na lisolo ya ndeko na biso oyo Landu ndeko Landu oyo naza koyebisa bino aza ndeko na biso ya Bakongo ndeko na biso boyebi ke biso na Congo kuna bato baka na facilité okende kokuna na Bakongo ezalika bandeko na biso babotemi na Bakongo bango nde bakendaka kunda soki mutu akufi na Kinshasa bakie kokunda ye na Bakongo to pe bato bandundu soki baza na bembe soki ta mosusu moweyi papa to mama lobaki ke mukona kozumisa molimo na ngai pa ya nkolo bokende kotika nga wapi na mboka na ngai esika na botama me biso bikolo mosusu oyo tozaka misika en tout cas totikalaka na biso kaka na capitale ndeko na biso oyo Landu aza ndeko oyo babotami na libota ya bana ebele babotami 9 na kobotama na bango 9 na kati ya libota na bango ye aza 3e ya famille nde tozoswa na bino boy 3e ya famille Landu aza siko Malandu to benye Malandu parce que aza mama leko ngai Malandu akokisi 50 ans nde tozabwe na 2025 Malandu akokisi 50 ans Malandu oyo na kati ya libota na bango ndenge babotama mama na bango alingaki ye makasi parce que Malandu aza ndoyi ya mama oya boti bango boyebi ke biso ba congolais nde toso boti mwana ndoyi ya mama opesi mama ndoyi omona kipenza so remplacer mama olengela penza mona ndoyi ya mama na ngai ndoyi ya mama na ngai ndoyi ya mama na ngai ndeko tokuti komona ndeko na biso ya femme Tamara lobiki point faible na eza bana te kasi point faible ezali mama oya boti ye alobi bana pona ye eza
point faible na ye wana te wana faiblesse na ye te mais point faible na ye ezali mama abiso ko simbi mama na nga wana nde point faible na nga mais mama na ye aza so na bomoi te mama na ye asa tika biso asa kenda malobi eza vraiment faiblesse na ye ezali nde mama na ye donc mutu na mutu ndenge nzambe asala mutu na mutu aza na motema na ye mutu na mutu aza na ba préférence na ye mutu na mutu aza na mutu nini oyo ya koki kopesa bolingo mingi biso ba congolais soki ba pesi mwana moko ndoyo ko mona mwana na penza ke neti nga bande kwa mama na nga babe anga yaya pourquoi parce que na zando ya mama babe anga ka yaya comme babe anga ka yaya po biso tozalaka ndenge wana ndoyi ya mama malando azaki ndoyi ya mama o naza ko beta lisolo alors na bala ne surtout ya bota ki mama ya biso o na libota na ye malando aza mwana ya misato mama asalaki par tout le moyen atinda malando poto mwana ya liboso aza grand frère yami balé grande sœur oyoko kita na malando mwana liboso lobi mama démarche à poto zo la malando oya za mwana misato te mama ngani na za mwana liboso ngani na fungoli libumu na yo ngande mutu oyo fo tinda liboso na poto mama lobi te ndo ya mama na nga mutu okende poto mutu ya liboso epesa ki matata na kati ya libota en tout cas mon ça va sepela kiti mais bandeko bazaki na sima o azebisanga malando kolo likambo o baki na sima ni ba sepela kiti babi mama te yo ko sa bongo te ya Christophe nde mutu il faut akende liboso pona nini mutu misato mutu liboso akende te mi balete mama pale bi ndo ya mama na ngai ndo ya mama na nga fa kende ndo ya mama na ngai fa kende balobi kolo mbongo azalaka mukolo mutu azaka na mbongo ba dirigeaka ete ba commandaka epete kolo mbongo azalaka mukolo. Alors le kolo mbongo eza ya mama sali ba démarche atindi malando na poto malando akomi na poto malando ye na poto ayaki jeune malando ayaki na poto azaki na âge à 20 ans de tozolo ba boy malando aza na 50 ans aza awa na mboka na biso na France eloko etini malando abenganga po apesa nga lisolo apesi nga lisolo oyo par rapport ya makambo amoni eza koleka ya ndeko Shimita na Laetitia na likambo o na lobaki ke ndeko ya mwasi mama na lakelaki ke vina o mobimbo banda kolongola bakaka ya onde loko pesi posa wana ko yipsanga ke maman il y a notre deuxième maman partager le solo on a bandeko mususu po interpeller bandeko mususu o bazana kati ya mabunga o bazana kati ya kobunga bako kata mususu kozongisa makanisi na bango en place malanda lobi aya poto avanda na poto asali ba vina na poto azo mobali na ye babota bana 4 azana bana 4 nazana bana 4 maman Eliane naza déjà na bakoko misato 4 enfants 3 petits enfants alors nangina expliquer le kamunini eleki na kati ya vi na nga na bomo inanga eloko nini eleki malanda lobi boy ndenga ya poto lokola ye moko ayebika za mwana mama bandaki kolengela mingi mwana mama bandaki kolinga mingi ndoyi ya mama malando abina ya poto na bosa na nyonso malando abosa na nyonso abosa na ke réunion de famille salamaki bandeko basilikaki ya Christophe kende ote malando akende po aza ndoyi ya mama baninga banyonga maki na kati ya mitema oyebika soko boti bana mutu na mutu aza na makanisi na ye mutu na mutu aza na motema na ye ndenge tolobaka na lingala ke babotaka mwana kasi babotaka motema te ngana lobiki babotaka motema ya mwana kasi babotaka nde bizaleli ya mwana te potango zobota mwana motema na ye eza na kati ya nzoto na ye bizaleli na ye nde tobotaka te mama abotaka mwana kasi abotaka bizaleli te abotaka mwana na motema na ye na kati ya nzoto bizaleli ya mwana yango nde eloko mama abotaka te to rectifier babotaka mwana kasi motema te boso motema eza te moto akovivre ndenge nini babotaka mwana na motema na ye kasi babotaka nde bizaleli ya mwana te tala soko oza na bana mutu na mutu aza na comportement na ye donc tobotaka mwana na motema me tobotaka nde bizaleli ya bana te malando alobi baninga batikala banyongama ye ntango aye poto asali 5 ans après 5 ans mama aye kotinda ya Christophe te matindi oyo mosusu alandaki ya Christophe oyo ya mwasi deuxième a famille nde mama ayeki kotinda ye na poto wana malando asali 5 ans oya mwasi wana tango ayaki abundi yenda bengisaki ya Christophe
parce que mama ba moyen ezalaki susu tenenge azalaki nango po akwa kotinda su bana donc to bake en tout et pour tout mama tindi bana mibale sur 7 enfants mama tindi 2 enfants na poto na ba moyen na ye ya mibale o ayaki mutu abundaki abinde konanga mobali aye kobenga ya Christophe pe ko ya ye aye kobenga mu ainsi de suite bazo sala kaka yo ye travailler benga muninga yo ye be kaka bongo mama aye kotikala na Congo na mwana kaka moko balobi yo kotikala na mama mutu atikalaki na mama mwana bango ya suka yo otikala na mama yo bokola mama yo osokipaka na mama lokola biso tozate otikala banda kosokipe na mama to bengisa yo pe kaka okoya me tikala wana osokipaka na mama po papa pe ani kufelaki na ye deja awa na poto ninge bazalaka bandeko nyonso batindaka eloko ya kolia epa ya mama batindaka mbongo kasi malandu muto yaka poto avaba na nyonso malandu atindelaka mama eloko te malandu atindaka eloko moko te pa ya mama malandu akomunikaka penza te na mama me mwana oyo mama bandeki kolinga makasi ndoya mama nanga muto asimba te muto asimba ndoya mama te ndoya mama malandu mama banda kolengela malandu kaka boya alobi mama Eliane ezalaki ata biloko akolia manga fona zoka mingi soko meke ya botika ndoya mama nanga botika ndoya mama nanga soka tabe aka ndoya mama bato ebele bakoma kobenga mpe kaka ndoya mama po mama atiki vraiment accent na likambo na ya ndoyi ya mama bato ebele bakoma benga kaka ndoyi ya mama abi en tout cas mama ndenge navandaki awa nazaki mutu moko teke na bando kanisa mama natindela mama mo eloko lokola nakolaki afa moko gâté trop aimé par maman nanga na banda kotindela mama eloko te donc natindelaka mpe mutu eloko te na vanda na ngai nazwa mobali babolingo na ngai na boti bana na ngai mama na biso motema ekomi kosala ye pasi motema ebandi kosala mama pasi pourquoi parce que bandeko bayaki nsima babandi kosokipe na mama babandi kolesa mama kolatisa mama me ngai oyo mama tindaki mutu liboso na poto nasalaka eloko moko te baoyo baye na nsima na nga babengisi bandeko bakomi kolesa mama babandi kotinda mbongo babandi kosunga ngai eloko moko te mama ekomi kosali motema pasi pourquoi parce que bandeko bakomaka aswa tindala ndisele maloba lobi ye ngai yo mwana yaki na mbongo na yo te me nazokanisa yo seka atindi mama natindelo maputa me ntango otindaka na poto otindaka nde ngai te moto otinda na poto atindaka eloko te me ngai yo mwana uti koya na nga sika natindeli yo donc bandeko na ye wana nyonso babandi kotalisa mama ke mwana oyo olingaki mingi ndoya mama na yo asalelaka yo eloko te ndoya mama elle s'en fout avivaka lokola aza nde na mama te lokola eloko moko te pourquoi parce que azaki gâté pourri epai ya mama o bolingo mona na miso bato nyonso ki en tout cas love kilau ya mama ye wana maloba oyo bandeko bakomaki koloba na mama tout le temps ekomi kosala mama pasi ya motema mama pa komi kotala ndoya mama nanga ndoya mama mwana nalingaki mingi o nasalaki ke akende liboso na poto baninga baboyaki menga natelemelaki yango kaka mama bandi komona pasi abandi koka motema pasi ebandi kosala ye komona ke injustice na bandi kosala na bana mwana nalakisaki bolingo makasi o nakanisaki ke ye nde mwana oyo moto asundolinga par rapport ya bana na ngai nyonso malando banda aya na poto azonga ata mokolo moko te na Kinshasa akende kotala mama na ye papa kufi malando na poto malando akenda te po akende kotala ate esika bakunda papa rien pendant ke bazalaki na bomoi eloko te mama komi koreklame ndoya mama bando kenda mama poto eza pasi mama naza na bana mama moto atikela bana me ba oyo bayaki na nsima bakomi kozonga kokende kotala baparent malando ko donc aza takuna te malando vraiment inkipa ya inkipa
eloko wana komi ko sala mama pasi e komi ko nyonga mama motema komona ke mono ya lingaki mingi mono ya chelaki motema mono ya tindaki na poto baninga musu baboyaki basopozaki ke mama kotinda yete tinda nanu ya mukolo mama pa sopoze nde na utolo bake kolo mbongo azala mukolo mutu azaka na mbongo badirijaka yete bakomandaka yete asalaki o motema na ye elingaki pona kosepelisa ndo ya mama na ye po amisepelisa mo pe motema na ye mendo ya mama wana atikala kokanisa mama oyo ata mukolo moko te mama bandi kobela ndena utolo ba ake kolala kolamuka eza habitude te ko passer journée eza habitude pete ko bima kozonga ndako eza ngolo ya nzambe mama bandi kobela motema ya mama ekobandi kovimba ba o ba yaki simo bazoki mikanda bakomi kokende kotala mama kasi malando enfant chéri ata mukolo mota ki kotala mama motema pasi na maloba o ba ne baza koloba na ye mama motema eza kovimba bana bakomi kotalisa ye tala mutu yo lingaki tala ndo ya mama na yo ndo ya mama banda kenda eske ndo ya mama yaka kotala yo bangonde siko bakomi kotalisa ye mabeya malando binga kudu ni chaud ni froid ça la ngelo côté so maman ça vous a bien zana passé yo nani mwana solo la na yo zana passé yo asala ka bongo mami ça va nzoka mami aza ko nyonga manakati ya motema aza ko nyonga mama aza ko bela aza ko nyonga na motema souci ya motema ya mwana oyo ya linga ki makasi ndabelisi mama motema ndabandi ko yebisa na mwana asuka ke ndo ya mama na ngai mutu ko sala nga boye te abosani nga mama banda akenda ata ko ya kotala ngai te ata ko ya kolakisa ngai ata mwana moko te ba o bakesima baza kosokipe na nga mutu nga na chelaki motema mutu na pesa ki bolingo lokwa mama azaki su malamu te mama sengna no mwana suka pardon ok mwana suka tanga bota maki azaki penzana no mwana atango malando ayaki poto bolimbisa nga pona injustice ayebisi mwana e benga intel suka benga bi mwana ngai na bingo pona loba na yoke bolimbisa nga pona injustice anini te ndenge na tinda kande kona bino na poto ndenge boboya ka menga na sala ka volonté na ngai ndenge bosepela ka te na singi bolimbisa nga bana na ngai mama sengi bana na yenyo so bolimbisi masololi na malando te mono ya lingaki makasi ndoi ya mama abenga kita sololi na yete mama sololi na bana na ye mukolo ya lelo mama lali na tongo mama lamuki te mama kufi sango yeke mama kufi mama kufi malando mama kufi mama kufi bandeko bayaki moko atika na Kishasa bango na poto bazalaki 6 pour moi na suka pe basi babenga asaya bazalaki 6 moko atika la na Congo na 6 bazalaka malando azaki na mukanda baninga sumi bale bazaki na mikanda mususu wana bazaki na mikanda te na mibale wana basangisi mbongo na baninga mususu ba délégué moko ke yo kendo kunda mama par rapport ya bozu oyo toza nango malando tokende malando lobi muto tikala bana zate na royaka ka tout ça OK problème ezate batikiye bake bakundi mama bazongi na ndoko kenda kunda mama akenda ki ye moko azongi azongi malando ayeko sa sko programme akomi na capabilité akomi na komi tungisa akomi abiso na zolala nola su malamu te nakomi komona nde to banda ko so na mama nakomi kotala bolingo mama azaki nango na ngai nakomi kotala kibanda na ya poto nazonga na kende kotala mama te nakomi lokola mutu moko naza na moi trouble moko boye eloko mo komi ko déranger nga na kati na nga nakomi kozana susu bien te nazomona susu malamu te nakomi komona lokona nakomi komona mama lokona nazomona esprit ya mama nakomi komona tanto zeki bana mikina ndako ndeto bande kokola nakomi komona ndenge tango mama avandisaki biso na famille ke malando ake poto nde bande ko baboyaki makamwa sokomi kozongela nga na mutu mama wa Eliane na vandi na biso mobali na nga na rabi
il faut na kende kotala epai bakunda mama. Il faut na kende kotala esika bakunda mama pona omona naza susu malamu te. Abi mama Elia na sala programme na kenda Congo. Pona kende kotala epai ya bakundaki mama. Wana leki na nga suka zaki nanu na Congo. Na komi na ndaku. Na lali mkolo moko. Mkolo ya mibale ya misatu. Ndeko na nga na mwasi to siminzela. To kende. Na mbetieke kuna esika bakunda mama. Wana na ebande na lobaki ebande kona biso ya ba Congo. Bakundaka bango kaka wapi. Na mboka na bango. Bakundaka bango bakendaka musika te. Balinga vraiment capital te. Balinga mingi na mboka na bango. Mama ya bango bakende ko kunda ye na bazaire te. Meso komi na mbetieke oleki susu ki mbetieke nde bakote kaka bakundaki mama na bango. Bango bazali bana ya Cité Verte. Alobi que bakei na cimetière ya mama. Naleki na bakei ye, naleki na mwasi na chauffeur oyo abandaki komema bango. Bakei na cimetière bakende kotala pai wapi bakundaki mama. Bakei bakomi na cimetière. Era komi wana akuti na bateka ba fleur. Asombi fleur. Azui fleur akamati a poser yango a déposer fleur na ye na tombo ya mama. Tango a déposer fleur na ye ka ndenge ezalaka moko lelaka mama asisi kolela siminzela bimi na ndeko na ye na cimetière. Ko bima ba bimi bakomi na voiture. Chauffeur a koti a démarrer mutuka. Ngron mutuke boko démarrer. Mutuke démarrer te. Chauffeur a tali. Mais loko nina afungola kaponi ndenge ezalaka kaka mama ele bungi mutuke zo démarrer te. Le kola ba nzela mbetieke ke bavanda wapi na Cité Verte. Mutuka mususu ezaki na kati ya lopango. Ba bengi mutu na kati ya lopango kuna ke awa mutuke zo démarrer te yako landa biso pour récupérer biso to zonga oya pena mécanicien moko po aya kotala mutuka eboyi ko démarrer. Mutu azaki mutuka bimi bien. Cité Verte amata mwa muke pa mutuke kataka te mutuke kati mutuke boyi ko tambola. Atala mutuke boyi ko démarrer o abengi bango ke na bandaki kwa na nzela na sina pusa ni mutuka ekati eboyi ko démarrer donc moyen ya lisusu ezate ifona lukasu mécanicien aya ko sanini aya ko tala mutuka mais tolobe ko na mécanicien oui mécanicien ami ko tala mais aussi mate photo benga mutu amesana ko sala mutuka aya ko tala boyebi pe mona poto na ko banga akoki ko sa pas n'importe quel mutuka boy na boy leki na lobi bon zana benga camarade nanga moko aza pe na voiture atinda ta chauffeur na ye ayako zobiso leki abengi camarade ko denga te tala to ekina yaya yo ebika bamboko oyo yaya moyen te akoma ta ba taxi te mituka tout ça mutuka musuto bengisa ke ya ekale pe na nzela tout ça boy na boy mutuka kufi tindela nga chauffeur na yo aya na mutuka to kozongisa carburant ayako récupérer biso ok nazo tinda atinda chauffeur akomi pe na nzela ka mutuka ekati abengi kolo mutuka mama mutuka ekati mutuka ezo démarrer te. Donc sali 3 mituka ezo démarrer te. Donc oyo ye moko malando azaki na ona cimetière elingi ko démarrer te. Oyo etikela ki na lopango elandi bango ekati na nzela eboyi ko démarrer. Oyo leki na ya bengi camarade atindi chauffeur yango pe ye eboyi ko démarrer. Ezo kata na kana nzela, ezo kata na kana nzela, ezo kata na kana nzela. Chauffeur alobi na bango bi mais oyo eza normal te. Comment est-ce que mituka ezo kata kata boy komi sini moko ya mabe. Boyebi bato bakengelaka ba cimetière. Bato bakengelaka ba cimetière. Mutu wana ya s'approcher na bango bi mutuka ngo banda bovanda ki awa depuis boyaki bosi bo chef la bo kinde te. Problème eza nini? Problème nini? Ba pesi explication ba bité mutuka na biso boyi ko démarrer. Mais c'est bizarre. To bengi simituka musu ezoya to bengi saki mususu ekati na nzela eboyi pe kopela 3 sito to komlo kwa bazana 3 mituka nyonso eboyi kopela muta cimetière ayebisi bango alobi na ndeko na mwasi awa boyaki kocha fleur eza epai ya nani balobi mama na biso nde toyo kocha fleur mutu wana tuni
mama na bino banda kufa ezamba la liboso boya kocha fleur ou bien boyaka déjà kocha fleur leka lobi te yaya azaka na poto banda tokunda mama nga na yaka na ngai ndenge ezalaka kioko na yaka na ngai mama wote kokufa na yaka kotala mama yaya nde mutu aye lelo kotala mama auti poto mutu wana tuni tango yo kotala mama olobi na ye nini na loba na ye nini na ye kotala mama na zwi fleur na chili mama fleur ocheli mama fleur est-ce que yo na mama na yo bozalaki na boyokani avant mama kufa muta cimetière est-ce que yo na mama avant mama kufa est-ce que bozalaki na relation ya malamu relation nini oyo bozalaki nango na mama abi mayele zongi habité en tout cas nde mama kufi boye bana na kenda poto na nazonga te to mona na mama depuis mama kufa ki na kipe ko kunda te mais na comment komona bien te yango siko na baki na kotala cimetière ya mama atuni etango komi na cimetière olobi na mama nini ono loba nini na lobi lo te na zu fleur na tche na leli yango to bimi yoka moto akingela cimetière ay mama azana kanda mama na yo azana kanda na yo yango moni ke mutuka ekufi eboyi ko démarrer yango moni ke ba mituka nyonso za ko bengisa eza ko kufa po mama azana kanda zonga kuna ke ndo senga mama na bolimbisi muta cimetière alobi kende ko senga mama bolimbisi soko sengi mama na bolimbisi te o kende te ata bengisi mituka boni ekokoma wa te mama na yo anakanda leki abi yaya chauffeur alobi mère ezande boye mère donde eza boye ndengo ye boye bo ti mama kufa boye omona ete loko te mère nde bokende ki wana ocheka fleur obimi abi mezaka bongo te mère fala ko loba mbona loba nini muto akengela cimetière alobi na ezonga kendo senga mama abino bolimbisi loba oyo koki koloba kende ko senga bolimbisi azongi bazongi na leki na ye na chauffeur na bango to aliboso akendaki chauffeur atikaki na mutuka bazongi na leki na chauffeur accompagner bango wana mwa molile linge bandokota wapi na cimetière bakendaki na cimetière depuis 13 heures baki na cimetière donc na kozela zela na mituka wana 14h 15h 16h bazaka hakuna molile linge bandokota azongi na cimetière akiko loba makambo yoka chauffeur mère cheki pote na mopanzi fukama abia fukami na tombo mama na bango mama ngando ya mama na yo na yeko senga yo pardon na reconnaître que mama na zokisaki yo na reconnaître ba comportement na nga ya mabe na reconnaître que na sala ki mabe na moni yo te abi na lobi ono ka ko loba na mama na lobi ono ka ko loba mama malobe yelinga penza ono ka ko loba na mama ta mama zaka na bomoy nyoso bibinga wana mama ni tu na lobi na bandi kolela mama limbisa ngai mama limbisa leki bandi kolela leki pa bandi mama limbisa mama babandi kolela tango baleli muto cimetière ko yebisa bango ekoki bokende bato bakengelaka ayeko bisa bango ekoki bokende batelemi bapangusi bama ya misu babimi bayeko zonga na mutuka tango bazongi na mutuka chauffeur avandi balobi siko tokosala ndenge nini olio tobengisa mutuka tozwa kaka taxi mo express ezongisa biso so tokomi kuna comme ça mutuka oyo etikala nango kaka awa toyebisa moto ya cimetière oyo totika mutuka oyo akengela yango so tokomi kuna bakende pe na chauffeur soki bakomi kuna lobi bazwa mécanicien chauffeur azwa mécanicien azonga po basala nini baya ko récupérer mutuka chauffeur avandi ide mo yebisa na mekana ko démarrer a démarrer ka mutuka grand mutuka e démarrer mutuka cimetière bisi bango mama yoki makambo yebisi eti osengi bolimbisi pa ya mama le bokende
basimi nzela baki tango mutuka oyo démarrer bandeko soki eza bondoki soki eza bonzambe soki eza bonini en tout cas nga moyen na lobeza te bino moko bokende tia na ba commentaire nayebi te nazoyeba place ya koplace makambo te je sais pas na koplace yango wapi ndenge mutuka edemaraki bazwi kaka nzela babandi okende 5 minutes chauffeur akangamaki liboso abengi mutuka edemare naya kaka mutuka edemare oyo mpe moso abengi mituka nyonso edemare boya te tozozonga alobi mama nitu makambo nazoloba elekela ngai lisolo yanga mama Eliane ya mutu mususu te makambo elekela nga toya nzela mobimba makanisi nange zonga en place nakomokanisa ka mama kozonga tozongaki na ndako nazalaki ngai te leki na ngai ya ko bayaya makambo tomoni il faut ko sambela il faut ko kota prière makambo tomoni lokwa nakenda pona mikolo mingi te 2 semaines na yeko zonga awa taw na yeko zonga awa na expliquer na mobile nanga tala makambo na kutani nango boy mbala bi oza kindoki eza bondoki faut ça ni il faut que ça la prière il faut que ta prière muto sa kufa mama mituka misatu ekangami kaka tango yoki ko sanga bolimbisi nde mituka yeko démarrer alors ndenge zalaka na prière ayeko kende prière ake ko expliquer na mokambi ya lingomba mokambi ya talisi ya lobi Bible lobi na biso honore ton père et ta mère c'est ainsi que tu vivras longtemps sur la terre il faut qu'on respecte baboti il faut qu'on linga baboti moboti aboti yo wana mote ya komi ko yebise moboti na ata zaki zengi aza parent na yo et puis tala yo parent makambo asalela ki yo libote boyaki mais maman alobi te ndoya mama fakende mais yo moko sko examen de conscience eloko ni osaleli mama donc alobi na salela mama nanga eloko moko te mama nitu eloko te na salela mama yango na yeko yebisa yo loba likambo nanga oyo te ya na bana o ba négliger ka ba parents po o etali mama yo to lobeli mama bongo boni ba négliger ba papa boni pe ba négliger na ba papa na ba mama Shimita luka kimia na mama po mama moto zoki mbongo lomeya azu atindo Shimita kende na poto biso ba congolais to loba ba africain mama botaka mona po akola asalisa ye Shimita osalisi mama te Shimita 17 ans na poto osali ate loko moko te ya kosalisa ta moke ya taya moke osalisi mama te mama sali be fort atindi so bandeko na ona poto ye moko ya na poto Shimita loko ka kosala ko vandisa mama tango zoloba ke mama zo suba pamba ola se pema oyebi te mutu so kolia koma na ba fuite urinaire ezalaka problème à santé nde tozaka na Congo koko niso koma osuba na bilamba mama koma osuba na bilamba koko osuba na bilamba koko azandoki mama suba na bilamba eza kindoki te eza bande konzoto tango tokomia na poto nde te ko comprendre makambo ebele tango mutu azokola akoma na ba fuite wana okomona mutu yaka kata musozo na posa ko suba ofungola poto le temps kota na kati ya ndaku omona ta musuma suba ebimi yo na bilamba yo komola lisa mama pembe na toilette o mama zo suba pamba Shimita 9 mois mama memaki na libumu oyebi combien de fois yo subela mama na nzoto oyebi combien de fois yo salaka kaka na nzoto ya mama oyebi combien de fois yo sanzela ka mama oyebi combien de fois mama bande ko lala te po Shimita ozobela oyebi combien de fois mama bande ko boma bangungi po yo koka koza pongi olala Shimita luka kimia na mama tango azana bomoy liweza pongi eyaki lobaka te Shimita luka kimia na mama bondela mama tango azana bomoy ye muta milisio libele na kati ya nzoto na yo miliki ya libela ya mama eza na kati ya nzoto na yo Shimita
miliki ya libele ya mama naturel eza na kati ya nzoto na yo luka kimia na mama yoka makambo ekomeli bandeko mosusu eservir yo de leçon avant que ezala trop tard ndeko kolingaka te mama kufa na kanda na yo kolingaka te papa kufa na kanda eza mabe ata peu importe moto kolingaka te moto kufa na kanda na yo eza malamu te oyo nyonso ebika na ba problème na ba parents c'est le moment tango parents za na bomo ibongisa malamu parents na yo akende na kimia pe na esengo ozokunda parents na yo na esengo pe na kimia bike mama ke malamu papa ke malamu biso pe bato totikala malamu Bible ezoloba honore ton père et ta mère Shimita luka kimia na mama nanda koza mobali te vandisa mama na ndako sokipe na mama tango komaka mobangi eza tango oyo bana ifo babanda ko sokipe na ye ndenge mama sokipe ki na otango ozalaki bébé ti tango komi majeur ndenge siko tango mama koli akomi mobangi azokoka lisusu te tango oyo yo siko oyo mwana ifo banda ko sokipe na parent na yo yango wana ozongisela ye oyo ye asalelaki yo mama botaka mwana po akola asalisa ye na kokaka ba émission milaye mingi te tango na kwa na émission mosusu na ko continuer mo ntamba oyo avant que na kota na émission mosusu waza mato ya koyoka babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja so ba kote ya mwana mutu aza na bon moyo yo ozengi baboti profiter pe na mateya ya ba parents ya baninga ekosunga yo continuité na émission mosusu ekoya. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba anubeshene bana betu bons. Bonne journée. Bokamata ba bisous. Bye bye.